Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage date et émission. 16 mm. 16 mm. Voilà bandeko balandi ya Info 16 mbote na bino esika kozali nayebi ke mikolo elekaki mwa ebele bandeko lela tonton Mwinga azomonana te ndeko na biso azomonana te mais nazalaki na mobembo na ba Congo na meki kotambola mwa bamboka bokoza mpe ba image yango muke lelo eza émission moko spéciale bolutuna spécial pour la nini spécial pour kozala bien spécial pour moto oyo bolingaka ye spécial pour spécial. Merci. Voilà, toyambi nani na plateau na biso toyambi Ngunza Diakiese. Ngunza Diakiese. Tokolobela pena nzila Kongo Ngunza Diakiese. Na ye tokomeka komanyola makambo ebele. Toane mokili ala na makambo ebele boye. Ndelo tokolobela makambo wana. Voilà. Nakemba kopesa ye mbote esika zali. Mbote Ngunza Diakiese. Mbote tonton na biso, tonton de tonton, mbote noko, biso rakibomo donc noko winina. Voilà. Mbote kiaku, mbote na ba tunyoso bayebi ngai na ba bayebi ngai te. Ba mbote pai bozali na ba mbote na bino partout bozali. Voilà Ngunza Diakiese mais elo ona no lengeli ngai. Obike tena obenga Ngunza Diakiese da mona moyo Ngunza Diakiese forme no batwa lobela kanzila Kongo ba beta na forme boeta. Ubi beaucoup no course biso ubinini. Oui, merci pour la merci pour la question na yo, merci pour la question na yo, ça vraiment question moko za vraiment kitoko mingi na kolobela nanu boye makamba molimo ezala mambo ila telite. Mambo maki mpeve muna mvua tu kumenina. Muna grimace ko kumenina, mais mambo maki mpeve muna muntu kinina muna kati kia muntu muna tumenina. C'est-à-dire makamba molimo ezala kapona ila telite, mais makamba molimo ezala na mokaka na kati ya muntu lelo tozomona pena itando mukebo zo ya babato bazoya balati bamvuela balati kazaka bache banzete bapelisi moto mpona koyebisa bandeko na biso bazotala biso ke baza bato molimo alors que baza bato molimo te c'est juste pour venir exciter nos frères et sœurs ezaka kapo ba exciter bango balakisa ke baza bato molimo eza bilamba oyo batomisaka na mètre taille baka mona mesure bache kwa bache asimbi nzete bandi ba démonstration alors que biso na bokoko na biso tozana bilamba oyo lokola ngai pe nalandaka yango bilamba wana ya bakingunza ngena yao mais mono bilele oyo kia mono kia mètre taille comme nina oyo ya ngai ezali oyo boko batikela ngai ntango nazoki tokokoma na point wana ntango nazoki makambo na age ya 20 ans ntango bapesi nga nkao kia lolendo donc elateli wana ezoloba nango eloko te nakopesa ndakisa moko oza na collègue botangani tokamwali no aza juge to avocat je n'espère pas soki oza na ye na nzela to bokemela mwa kopo alataka torche alataka mwaka alataka kaka torche na esika ya mosala to médecin alataka buzo na ye kaka na cabinet na ye na bokati ya hôpital torche ya avocat alataka ngo kaka na criminal to na parquet lolenge moko mpe ngai lelo ndenge obengisi ngai toyi na étape moko ezali pédagogique donc eza na mo important te bato bamona elateli oyo ya kingunza ce qui est important oyo ebimaka na monoko na baoyo baza bakretien balobi ke oyo ekotaka yango te me oyo ebimaka nde ezalaka plus c'est important na moto donc c'est-à-dire toye awa mpona koteya bato losens soki eto koma bankulu balia tele donc toye mpona koeveye bato mais toye awa mpona kointimide bato te balakisa boye te donc lelo biso toza na mambo ya molimo tosungaka bato ebele j'espère pas ndeko oyo nasunga na Australie nasunga na Belgique nasunga na Allemagne partout na monde to na kati na mboka
na musala oyo nasalelaki ye à travers bakoko parce que na makasi na ngai te muna lendo ki ya memosi lenda asalaki na mosiko mais muna lendo ki ya bankulu bao bankulu vo muna mungu ayembaza basalela mais muna lendo ki ya bankulu ndeko wana soki azwi makoki akomika kokabela ngai mpe ata elamba mpe nabima ndenge ololinga parce que lo ezosala biso somota na gene na bogar na do oyebike na ndenge bina ya bie bina oza no mpe ndulema na walule to makambo mosusu oui nakoki kozala nanga mpe ndulema nakoki kosala mpe nyonso me nde twakaba kitwenya muna mambuki ya lusambo donc c'est-à-dire ngai déjà nakaba molenge na ngai na makambo ya molimo namelaka masanga te namelaka tumbako te namelaka diamba te namelaka eloko te à part mai na bafruit naturel naliaka donc nakaba bolenge parce que nabandi makambo na âge ya 13 ans nakaba bolenge na ngai pourquoi mpona sunga bato oyo ezalaki volonté parce que ya sola déjà ya kala utavumki ya mama donc depuis libuma mama déjà baponaki nga fona azala boye na ngai moko nakokoka te parce que tozwaka mpe ozosala émission mpe ndeko mosusu mpe azwi numero mwasi asepeli na yo okoki mpe kokweyisama mais na ngai moko nakokoka te ezalaka toujours ekomelanga nano te parce que biso tosalaka mambo oyo ya bokoko biso tozali na fondement to base oyo ezali kaka bokoko na biso yango monaka bapaster ebele babenga ye te il est pas appelé aza wasola te mais okomona paster wana bakekanga ye to bakangi ye na foto ya moninga na ye to bakangi ye na foto mais okomona mpa na biso bamunza eza baka moko eza vraiment baka oyo ezali vraiment rare donc epa na biso bamunza eza déjà baka oyo eza rare mais okomona baka oyo eza mingi na bandeko mosusu oyo basalaka biloko wana mais epa na biso eza baka moko ezalaka vraiment rare donc yango nazobisa bato ke bolanda mingi nini te bolanda nini te bolanda elateli wana te bolanda mpe biloko wana ezoleka te juste bato bazolata ndenge wana bazoya misusu omona akoya abimisi nyoka abimisi moto abimisi mbongo alors eza na rapport nini na ndeko oyo aza na problème moko aza nango eza na rapport moko ata moko te donc yango wana toyaka boye koyebisa bino tozwa na nini moko te tozwa na nini moko te tozala na rapport moko te donc yango wana message na biso donc bolanda biso yoka oyo nyonso tokosolola mpona mokolo lelo voilà ngunza dia kiese esengo mpenza nayebiki eza première fois toyamba yo na info 16 mais eza dernière fois te mais tokutana no na vif ya sujet do tokota mpena na makambo toyambeli yo ngunza dia kiese bino bato bozodefendre nzila kongo lelo ozotala jeunesse na biso ozomona yango ndenge nini mpo jeunesse na biso ekomi na bakisi ya baporte monnaie jeunesse na biso ekomi mobali na mobali bazobima mwasi na mwasi bazobima badrogue bakisi na butu bake na bacimetiere koprie bakisi ya basuccès jeunesse yango mpo na yo okoloba nini ezosala ndenge wana na jeunesse na biso oui merci tonton pour la question na yo déjà na koyebisa yo kokende koprie na cimetière eza nango mabe te bokoko na biso epekisi te kosambela na cimetière yango omona maître jésus ntango akomaki tourmenté selon la bible mpo biso totangaka mpe basianse mosusu omona akomaki na pasi makasi alingaka tika mission mais akendaki kosenga makasi na cimetière place okomona eli abimaki na abraham okende kobondela kobono na cimetière ezalaka mabe te mais tozonga mpenza na question na yo wana asalaki mwa réplique na question na yo jeune ya lelo eza na nini te na avenir te pourquoi parce que lusansu toyena lusansu ki yango te ko to bato oyo bajeune toyeki kokuta baza bato baza baprépare jeune te yango moni ndeko kabila alobaki akoki kotransforme homme congolais te parce que ndeko kabila mpe akokaki kosala mo te parce que aza na preuve ou bien makasi ya kosala mo te mpo aza na molimo wana ya kosala mo te mpona kotransforme moto elokaka fo molimo bajeune lelo bakomi na bapratike ebele mpona nini mboka na biso bareligion ekomi epai baeglise ekomi epai na telefone okokuta bareligion ebele mwana azozwa bainformation du fils donc partout na baklasse bazozwa yango ekobo ekomi elokola eloko moko nabenga yango lokola bilei alors ke bakoko na biso na kala baliaki kaka
balataki kaka banini babenga bango bazebola mais kasi bakoko ya kala bazalaki na nini te bakoko ya kala bazalaki na ekoko lokola elo te bakoko ya kala balataki kaka okomona alati kupe moko nzoto nyonso eza libanda mais mutu azotala kope mfili wana na ntango wana azalaki na makanisi te ya lelo bale bayuma non bazalaki bayuma te ezalaki mpeve donc esprit wana ezalaki te na kwisi ya petit oui kasi yango wana ekozonga banakolata ndenge wana mais molimo ezalaki te mais lelo oyo bato bazolata mpe descendre bazobomba mabele mais kindumba ezosalema ebele donc jeunesse ya lelo ezokóma na nini wana te mpona nini ezokóma na point wana pourquoi parce que encadrement to koyeba lusanso ya bokoko na biso eza te bajeune ebele bazokende simba baportemone mo magique mpona nini kozanga koyeba yango tolekaka boye yo ndeko papa mama ozokeluka baportemone magique baportemone magique wana eza bokoko na biso te yango ozomema bango mena na kufa yango ozomema bango na kipede parce que portemone magique eza mbongo ozwi lelo folia lelo esila lelo tandis que na bokoko na biso eloko oyo bandosalela ezali nkutu azowaka kondanga lekwako c'est-à-dire saki ya liboma ezangaka eloko te yango omona mama moko na njili to pe oyebi mama moko atekaka nguba azalaki na 7 parcelle to aza na 7 parcelle bana baotanga na université ya malamu mbongone balota kasi yango na bi eza eloko ya bokoko na biso nkutu azowaka kondanga lekwako omona mama atekaka kwanga bana nyonso atinda bango na poto na mboko ya kwanga bana bapekisi ya boyi ezaki ndoki te eza naturel aza na nkutu azowaka kondanga lekwako ntango mundele ayaki mundele ayibi yango mundele akekomisa yango portemone libonaire nde yango wana biso nakoki kopesa moto aza na posa nkutu azo wana nakoki kopesa ye yo ndeko ozalaka en plus biloko wana ezali eza science moko élevé kimpeve mosiki ya zulu mudiamudi avana mutu kailukia kutu azowaka kondanga leko ya poto portemone du bonheur ezali vraiment spiritualité élevée epesameli na mutu nyonso te apesamo motu yo ndeko oluka yango to okenda place bapropriétaire yo portemone magique te magique yango tozo déconseiller eza ya biso te magique ezalaka mbongo bimi lelo folia lelo soki esili te problème kutu azowa ezali oyo ya bokoko na biso eza eloko bapesaka na bokoko na biso ezoteka succès ezosala makambo nango donc tokoya na basujet mosusu to expliquer comment fonctionne maintenant sujet wana sikobela maboma na mamwana makasi mama moko te na pesi yo sokangi miso to bato balonda biso na monde ate ayibi mama moko peut-être na kwenda fini na bango atikala offert nini vef natangisi bana nekala na mbongo ya mapa mais mama wana azalaki na 7 parcelle azoyebisa bato akotaka makelemba alors que ezalaki makelemba te eza kuta azowaka kondaka leko yako yango wana ezali portemone du bonheur yo ndeko partout ozolanda biso ozalaka na posa ya kuta azowa to portemone du bonheur bengi biso na plus 243 81 54 51 313 plus 243 81 54 51 313 okozwa biso tokoyeba okomiselo eloko wana conseil mpona koshite bajeune botika bolanda otamboli ya bakoko soki oza na bakoko na yo okoyeba kotambola malamu yango omonaka bana oyo bakola na bakoko na bango bazalaki bafa moko sheri baza bana moko bazalaki vuma na alima po bakoko banopesa bango lusanso lelo koko babebisaka éducation ya bana te koko babebisaka éducation ya koba bana te koko ashiriraka bana amonaka neti aboti susu neti aboti eloko ya sika azomona neti ase recarne ezalaka kobebisa te mais koko na bino peut-être akobetelo lisolo moko ya mama na bino asalaka apeki soki osala yango te eza par rapport ya vie ya koko wana parce que koko nyonso te aza moto malamu mais koko mosusu aza na kindoki négatif parce que nga mpe naza ndoki mais positif oui nga naza ndoki nyonso tozosala technologie oyo nyonso toza bandoki négatif positif parce que biso ezaki ndoki te po tobebisa bato mais biso sikoyo kindoki na biso ezali yo lingi oboma moto biso ye toempêche liwa wana ye mpe aza ndoki na mosala nde azosala mosala positif ndenge azozwa biso awa monde entier kotala biso ezaki ndoki mais positif non faut bien bikoro
ndoki positif voilà tokoti na likambo mosusu oyo tokolinga kocomprendre mbundani eza nini mbundani eza nango moki kongo oyo na français lingi loba rassemblement donc un rassemblement toza na rassemblement oyo tosalaka chaque année 2 fois na année neti année oyo deuxième fois yango tokosala yango le 29 oyo eza mbundani bana banzila bakongo babonso bino babonso lukala déjà près le 29 na partir ya 12 heures donc esalemaka bakulu basisa église ko bakoko batikaki église te bakoko batikaki kintwadi ke bankulu ke bamunza yango kaka kintwadi ke bamunza donc mbundani bato nyonso tu oyo ngataki guide spirituel na mimaka le 29 tokozala na mbundani po toza na kinyongo tonina totidila kaka na bankulu munyamunya voilà kofiki temuka donc mboka ezotambola bien te baguerre na este mboka awa misala ya bato basosala te pasi ezokoma kaka likolo yango tokolela toza na kinyongo donc kinyongo mona lokola bana na soweto ntango bana afrique du sud bazoyeba banzembo wana ezalaki kinyongo balongwaki na etape ya kinyongo nde baye kobimisa moto moko azalaki comme mvulusi mandela nde bakomi lelo na esengo omona ekonomi na bango na afrique du sud baza mie kibiso sikoyo nini mbundani wana ekozayela wapi mbundani eza na 12 heures temps de Kinshasa me baoyo baza na australie bakozela jour na biso na aire de Kinshasa nde soki bango baikotombe baza 2 heures 3 heures babandi na aire wana tobandi sikolo sambo tokozala direct déjà na page nanga bato nyonso bayebi nimero na biso ya whatsapp tokozala direct bino mpe okoki kokota na yo mpe na plus kozwa pena bato tolakisa mbundani ndenge lela bino mpe bokoki koya boplace tokozala tokosangana tokokaka baterrain tosalaka mingi na baterrain tozwi soit na batele kuna nini toke na commune tokopesa programme place awa tokosanganela tokoki mpe koya na 12 heures tokotala ndenge tokosambela nde tokotalaka soleil tokotala de direction nini nakopesa déjà directif na bato nyonso donc bato nyonso bazolanda biso na numero na ngai kaka plus 243 81 54 51 313 esika wapi tokozala en direct susu na whatsapp to na bareseau mosusu tokozala mpe na bapel video bokoki kotala oui fo ya otala omona vibration ekobangisa te ezali bokoko na biso toza na kinyongo tokolela mpona yo mpona ye mpona ngai mpona mboka mpona mboka nde ide ya bien mpona mboka ezosouffrir makasi mpona mboka ezosouffrir mpona nini kozanga koyeba lokola ndeko musicien moko alobaki kozanga koyeba eza liwa ya ndambo déjà mboka nayebi te soki nakokota mpe kaka sur le plan politique déjà omona mboka mokonzi ya mboka papa na biso tolinga mingi faci beton akepesa mboka na yesu kasi mboka ntango kopesa ngo epa yesu mboka ye moko yesu alobaki ayaki mpona babrebi peri d'israel donc mboka fo tozongisa ngo na bakoko ozolanda parce que indépendance na biso ebandaki na bakongo ebandaki na bakongo place ozomonaki bato bakufaki bamartire ba indépendance bazali bapapa kibango bakangama mpona indépendance ezalaki mambo molimo mambo esalama le 4 janvier awa na imika ezalaki mambo mamistoki ya nzutu komakelenge mambo maki pv nuanisa mundele enduki ngeye muna mamoko emoko antei papa ezalaki mambo molimo mundele azalaki na munduki bato bazalaki na mabanga na maboko me babundaki wapesi mboka na maboko ya yesu ezaka na molimo non faci akopesa mboka na mboka ya yesu te pourquoi toza na pays moko de d'abord laïque bareligion eza diverse nakopesa ondakisa moko papa na biso mobutu ntango alobaki rentrons à l'authenticité réintroduction de les marches papa tala économie ya ntango wana biso tozalaki bana mike totuna bapapa bazalaki na ntango wana économie ya ntango wana na ntango wana mobutu abandaki kotonga babarage le plus grand barrage ya inga na ntango wana bamama banolia 4 3 fois bapapa banomemela bamama bememe mbudi bato banolanga ba 4 heures te kolukaka bamai koluka bacourant économie mboka ezalaki bien na ntango wana desordre to kindumba eza lelo kindumba ezalaki eza lokola boye te motu fo alia fo asala nano kindumba na ntango wana tonolia basentime bamasengi melelo na mboka oyo toliaka susu lisengi te toza na centime te mais bapays les plus développés omona baliaka mpe basentime mboka mabende babiye na bango mpe omona neti na euro omoni 50 ka esekelaka sans kote emonanaka na pasi mais biso oyo toza na babillet déjà lelo topesi na yesu mais toza na gros billet ya 20 000 francs
donc les États-Unis pour les États-Unis $100 $1000 moko ezalaka, mais ce sont des billets de banque. On appelle ça des billets de première de valeur et émiratés. Mais basuka na $100 oyo esekelaka. Mais biso toke déjà na 20 000 francs, c'est trop. Mais la tanga mobutu na biso wana banolia ba 10 sengi, banolia ba centime. Ba enzaï, mais mboka ezalaki na maboko ya bakoko. Pays ezalaki menacé dans un petit pays comme Rwanda. Pays ezalaki menacé te longtemps wana olingi zaïli bokimo. Tatabo, Mokekolobo, Partibo, Moko. Yangwana bakoko batika parce que ngelo bakaka mika mambwa leki na vamosi, vomokela va mosi. Donc mais lelo yo ba pesi mboka na maboko ya Yesu, guerre. So silate nzala kutu zo bagisama. Mais kapena bokoko na biso oyo ezali naturel ya biso moko. Kibokoko na biso eza kibondoki te. Bokoko na biso ezali naturel. Ya momoni mboka eza kotambola te. Fubaya epa ya biso bato oyo toyebi molimo tokoyeba kopesa nzela po mboka ezwa développer. Toyebi mboka ezwa marche na ya malamu. Place ezalaka pa na biso omona ba pasteur bazoyamba bango mais biso bato molimo ezalaka pasi bokokonza lettre okutana na mokonzi mboka ezalaka pasi mokonzi mboka pe aza mutu ayebi pe nyonso te lokola pe nga nayebi nyonso te ekoluka baconseiller baza pembeni na ye baconseiller surtout culturel mais komona lelo biso baconseiller culturel to baministre culturel na biso bazalaka baze na eloko moko oyo tobengaka miziki na mabokoko na biso bayebi yango te. Voilà tokeyi nandi pe bato balingi bayeba ba maladie ou traitaka eza ba différents maladies ou traitaka eza nini na nini traitaka bambasu bon to traitaka déjà maladie nyonso oyo tobengaka maladie incurable ou bien maladie ozali spirituelle, c'est-à-dire mutu ameki na ndenge ya bahôpital ya mindele bapareil eza na poto ya makasi batraitement makasi mais changement eza te obe maladie oyo ezali ba mauvais sort babwakela yo mona mosusu nzoto ya mwasi ava bala ezalaki bien mais akoti na libala nzoto ekomi kopoto mopesa solo okomona papa azalaki bien mais nzoto na mobali depuis bala moya korosepelisa mama na feti eza te ameli bakisi ya ndenge na ndenge akoki kozwa yango te yo ndeko papa mama ozolanda biso oza na poto oza partout ozobela oza awa oza na maladie ozomona ekomi incurable eza maladie moko spirituelle obengi biso na plus 243 81 54 51 13 okozala soulager tokoyamba biso moko na WhatsApp to na appel normal mais kasi ba maladie oyo ezalaka na ngolo lokola ngai moko pe na belaka pe bakozala pe na paludisme to tobengaka malaria na kosala na nzete te na komela na kaka kinini to malaxin parce que déjà ba remède oyo déjà approuvé na malaria esalaka bien. Même bana na ngai peso babeli na bakenda kambe hôpital. Do maladie nyonso te ezosenga ke fobuke nango na bokoko. Maladie nyonso okosala ngo na bokoko. Mais ba maladie oyo biso toza vraiment mingi oyo bakoko batikelaki nga parce que nga na bandaki makambo na âge à 13 ans. Maladie liboso na salaki na kangaki mwana moto. Wana ko kwa zoe bisanga unu de kiese nge foto sala yo sala c'est-à-dire lelo de kiese yo sala musala o na kangi mwana ba mutu balaki na gorge mais na 20 ans ici quand le mutu ba longoli awo zo beta mbango il faut mami awa ya ona balia kama mutu na kindoki wana ba doki positif ya négatif na isi ko doki positif na yeda kangi mutu wana na gorge wana suri bokamango wana bozala problème na bandoki ya kasi tamu ndio tozala ka foto kala mona ntia kako kia kama makulu frère mtu akafutikala mona nkako nitingai nazala si nkako ya bakuru nasala kama na sentimate parce que tokota ka bitumba ya famille mususu ezana mutu mususu azana poto azora mukanda te eza déjà lié ezana famille la bango mengala kina débloquer les wana zi mukanda donc guerre na ye ezongelinga ezana ndeko mususu babala kate na famille la bango babala ekufa bara bengi ngai azui contact na bengi ngala sali makambo to sambeli to pesi biloko mutu na bali guerre na ilongo kuna ekomi na ngai donc ngai fona zala protéger ke mutu wana parce que bandoki bazala na butu bazala na yele moko bazala na mayele te donc indoki soko tellement bien ils ont vraiment na mayele te mais mutu na ye akoki kosunga bango yango mona yo ndeko oza na poto oza partout ozotala biso ozwaka mokanda te ozofufre na poto niti oza na afrique ozwaka mosala te mabala te benga biso na plus 243 81 54 51 313 okozala besi te donc mpona maladie nyonso oyo eza na nzoto ya mutu oyo ezosila te oyo botamboli na bahôpitaux bozwi solution te yo papa impuissance sexuelle mama nzoto ekoma kopo to yo mama papa akima yo okomi kotikala yo moko na ndako to yo papa
mama pe akima yo ozana posa libala ezoka bozongana na union ya malamu lokola bakoko basengi obengi biso mais kasi kobenga biso te yo mutu oza kuna ke tobebisa mutu to tobobelo mutu wana nde tosalaka te. Donc biloko nyonso sacrifier kosaka biloko nyonso to eza négatif en tout cas nazwaka te mpe ndeko oyo azwi libaku oyo azali déjà na moins de 18 ans soki obenga ngai il faut ozala accompagné na baparent na yo ozala na cas ya maladie na cas nyonso mwana nyonso oyo azotala biso aza na moins de 18 ans toyambaka ye te mais toyambaka ye kaka à condition na cas ya maladie to cas naza nango azala accompagné na baboti na ye. Voilà. Tokei sikoyo bandeko mpo bayebisaki ngai natuna nano nkodia eyaka nini nkodia kodia ezali eloko bokobuta bokobona biso kodia existant avant biso kodia existant avant yesu kodia existant depuis la première heure kodia ezalaki kodia ezali eloko oyo to mpungu oyo epesaka bato moya na misala to na nyonso kosala na société. Kode na ba forme nango oyo namona ta ba 14 forme. Kode ekoki kozala pe chapeau, kode ekozala bankosi ya kala, kode ekoki kozala singa moko boye, kode ekozala nzungu, kode ekozala sani, kode ekoki kozala mbele oyo tobengaka mbele kia lolendo. Donc wana ezalaka kode wana ezalaka avant bino simbi mbeli olobi maloba ngai tonto na ningi bayebiso nanga lelo bato nyonso ya internet batalana te kaka ngai wana mpe eza kaka kodia eza na baforme ebele mais kasi kodia bandeko bozobenganga mpona kodia batekaka ngo te bobenga ngai te papa de kese tekela biso kodia toza na posa ya kodia te kodia soki osombi yango ya famille ya bato ekomema ona kufa to ekomema ona mabe mais kodia bazoka kaka ya villa na yo do ya clan na yo to ya famille na yo mais yo ndeko oza na posa ya kodia tozala na posa ya kodia luka kodia ozwi yango te obengi biso na plus 243 81 54 51 313 tokobanda kosala eloko tobengaka sotifisi munu ya monangi mpeve tokosala consultation spirituelle toyeba na famille na bino bozalaki na kodia bozana kodia soki bozana kodia ezana ndeko noko na bino x to papa x to mama x to biso ndeko songolo kodia na bino ezana mutu boye kende pa na ye boyoka na soki pe akopesa yo osalela parce que c'est ya famille mais mingi okomona ndeko aza partout na monde aza na Kinshasa aza na Afrique aza na poto ozonyoka manzoka nde bozana na kodia na bino oyo ekosuma yo ebimiselo mbongo kodia na bino ekopesa yo makambo kodia na ekopesa succès emususu epolizaka mbongo ekomaka te soki eza ya bino. Mais tant que bakoko na bino bakufaki muntu akolega ngo azalaki te nde kode wana ezongaka na grotte ekomi à l'évidence eza kode oyo nde naza na capacité ya mutu abengi ngai asalisi consultation nde nakoyebisa koma kosala mpo kode wana ekomela ye eyabanda koevrango mais tandis que mutu akobenga ngai te mpo atekaka nazotekela ye kode natekaka yango te mais yo nde kozolanda biso benga biso tokosala consultation toyeba na famille na bino boza na kodia to boza na kodia te tokokomisela kodia wana ekokomela partout ekosungo place ekozala mais kodia ebomaka te lelo tokomona bandeko na biso banande bazoyefri na kodia okokende na vile awa bote balobi banande kuna baminere minere moko te baza makasi na comex bazosalela kodia na bango ya comex soki ke awa bandako nyonso etonga mpe etage eza ya banande okutana bamagasin na ville awa banda tondikuse lokola yo omona kaka mwana nyoko mwana tata mwasi bango nyonso balobaka kaka swahili parce que eza eloko ya famille banande babimisi kode na bango mpe kode eza kaka mpona bakongo te kode ezali na Afrique centrale mobimba mpe na Congo mobimba na ekolo nyonso kode ezali donc kode eza eloko ya mabe te kode nde elingaka nde bakowela te soki ekomi kowela ngo nde asilikaka mais kode ezaka na baefe nango esalaka mais biso bato mayele toyebi koma tozotiaka malembalemba mpona kodose kode elingaka kimia ntango yo ozopose kode ya eloko okosala engeloba teke okomi na servitude non eloko okosala osunga libota mpo eza eloko oyo ya patrimoine ya famille familiale. Voilà. ndeko tozokilima mosusu tozoyoka wanga motu elingi ebetanga me tomesala deja makambo oyo tokenanu kimayala elakani kimayala oui kimayala ndenge eloba la gouvernance gouverner kimayala nani kokamba nani akoki kokamba nani akoki kokamba te lelo tozomona bazaka na bato mosusu bakokamba te na mutu abotamaki deja eli deja fo azala
mokonzi yango babi bakomaka mokonzi te babotamaka mokonzi donc yango wana kimayala okomona lokola ex président na biso Joseph Kabila aza na eloko tobengaka kimayala parce que auta mboka na zamba aye kokoma président akomi généraux na moins de 20 ans général plutôt na moins de 20 ans mais aye kokoma président na badame 20 ans aye kokoma mokonzi ya mboka lokola Congo moto ndenge wana deja na molimo tozotala aza na kimayala okomona maîtrise na ye okomona charisme na ye aza vraiment na nkauki ya lolendo bie bato de commandement parce que Kabila bano baraye asekaka te do aza mutu moko azalaki na kimayala ya kokotama okomona lokwa totangaka babible okomona David autaki na zamba ayekokoma roi okomona mpe Kabila auti na zamba Kinshasa ayekokoma général mbala moko président aza na kimayala ya kokotama mais eza na bato mosusu omoni ke azalaki na pharmacie na ye ozalaki na magasin na yo ozalaki na kosala ozwi mbongo na yo okokotisa na politique osala parti politique bavotaka yo te banomaka yo te mpo oza na kimayala te yo lukaka bavote yo banome yo na poste ya makasi banomaka yo te parce que oza na kimayala te yo oyebaka te benga biso na plus 243 81 54 koma tokopesela yo kimayala donc yo tobengaka bato de commandement okomona mpe na classe ntango totangi omona camarade moko azalaki ka chef de classe ti lelo mpe azalaka chef de classe asala peut-être yo oza na camarade moko banda première primaire azalaki kaka chef de classe ye kaka sonaka toto no wela ka poste ya kosone l'école bi poste ne zaki pe ko wela na foka na kosone il faut somba montre ya disco soko moni mutu wana babeki osone na école tuko tali vi na ilelo okomona ata aza riche te aza bien aza pe kaka cadre parce que botamaki na eloko wana na kimayala donc kimayala eza eloko topesaka mpe bato oyo balingi yango me na nkombo ya bakoko topesaka mpe bato kimayala donc mutu nyonso te akoki kogouverne te so otali papa na biso Félix okomona papa Félix aye kozwa pouvoir na 60 ans ye aye kozwa kimayala ya kobotama te me aye kokuta yango asuccédé yango mais mutu azalaki na kimayala ezali papa Etienne le père okomona depuis age ya moke azalaki kaka mokonzi parcours na ye balobisa biso asala na ba Zaire mokonzi ake ministre mokonzi azongi boye mokonzi akomi opposant mais azaka na population ebele nsima na ye pendant 40 ans bato bandimaka nyonso alobaka so lobi lelo oyo journée morte soki journée ville morte bato batosi eza kimayala ezalaki na papa Etienne mais tandis que papa Félix abotamaki na kimayala te aye kohérité kimayala yango moni ntango ye azwi pouvoir moye papa ne azala susu eza récarnation mais bato mosusu baza nango naturel alors soki siko papa akufaka sikoyo na 80 ans papa Félix elobi na 90 ans papa Félix sikoyo lelo mbeli aza nanu kaka na pouvoir te alors bato wana nyonso te wana monaka wana baza na age bazoluka basala banome yo na poste moko boye mosusu nkombo ekotaka na liste monika ena batanga boye soki nini esalaka elimwe benga biso okozala décide okozwa nomination okobakovote yo okosepela na kimayala voilà sikoyo tokomi okende malembe mpo toshite na lisolo na biso ngunzali ya kese bino bomona mpe na molili kuro bomoni place biso tokokoma te video moko ezosirkile mpe makambo elekaki congolais nyonso ayebi yango arrestation ya mama na biso Marie ye azalaki arrete mpo afingaki première dame afingaki boye azolobaki makambo ebelebele so na bino mpe bangunza estce na age ya mama osala lutte ndenge bamama kimpavita basalaki eza nango normal oui papa journaliste eza normal kasi mama Marie lutte na ye eza vraiment na ndenge ya bokoko te parce que na bokoko na biso etindami te moto afinga yango moni ntango azoba basorti médiatique ni azobaka baza chrétien catholique aza na lusansu te ya bankulu na biso parce que liti na ye eza liti moko noble en tout cas mboka eza na pasi makambo azoloba eza bien mais na kofinga bakonzi eza nde mabe to na kofinga mwasi ya mokonzi ya mboka eza mabe mwasi ya mokonzi ya mboka ye te moto adirijaka mboka ye aza mwasi ya mokonzi ya mboka donc soki mwasi ya mécanicien na yo abebisi motuka na yo fo kweta mobali na mwasi na ye non l'infraction eteli individuelle papa Félix aza président ye aza na vice président te mwasi ne aza vice présidente te mwasi na ye aza kaka mwasi ya mokonzi ya mboka c'est point très ye aza na mamba politique te
Maman Marie akoki kotake papa Félix na ndenge ya politique akoki ko critiquer mais akoki ko finga bakonzi te parce que bokoko na biso pekisi biso ko finga déjà bakonzi yango mona bandeko ya kimbangiste papa diangenda ti lelo balobaka bazanga na musique tukaka ya mayala ya l'état même aux amuta molimo donc maman qui profite basala ki bazoboma bato na bandele mais bafinga ki mindele te ti batumba ki bango maman qui profite asala ki na makasi pe kolimo mais tango ko baki atika ki batumba donc liti les a bien concept ko pesa na maman azonga na bokoko na biso parce que azali munza atika ko finga mais asala critique na ye papa tonton nazo bisao ke e ko koma na tango ko molimo ko kita et que comme on a zolo babo azoloba azolenga président azali na place alongwe na place tikana tango na ekokite bato na pale babayera tango na ekokite pelendo mpe nano ekokite baeglise nyonso moto azotunduka na victoire abigaye na tiki atiki baminisa biso babie totiki tolingi susu te bakofinga bango te mais ntango peve kokoma papa nazoyebisa o ntango bana soweto bazalaki na kinyongo na kati ya afrique du sud mundele azalaki kaka wana mandela azalaki na arme te mais nini esalaki bango bazwa pouvoir mundele akomi na se na bango diplomatie oui ça va mais babomaki bango bazoboma bazoya kaka ekokoma na ntango bango na mboka na biso mpe ezoya ntango ekomi pembeni tokozwa sikoyo baeli oyo bangunza bango bao bakotya élection ekosama na ndenge ya molimo bakonzi bakodirige biso na ndenge ya molimo ekomi ntango oyo ekoki koya baeglise nyonso ozomona awa na limete bazotonga bazotia basplit eza baplace bandeko baza na poto baza na amérique bakoya kolala misusu eza baplace tokopela bakoni po misusu ezali l'église eza na limité bandeko bazolanda biso bebike ndeko na biso Moïse Mbi aza na église ya limité papa na biso Mutombo pasteur Marcelo so l'église wana ndenge etongwami wana ekoma baflat ata yo mo l'église wana ekozala esika bandeko ntango lendo ezoya papa kibango ezoya ntango sikoyo nini na biso ezoya liberté tozozwa sikoyo indépendance spirituelle na indépendance politique baeglise wana bato oyo na nkamba kuna bazotonga bandako mpo babi wana bandeko bakozomba ekokoka te yango moni baeglise nyonso eza na limité place bato mosusu bakolala bango baza na bandako wa te baza bakenda kala place wana bakotya bakoni mosusu baplace bakotya bapaster baza bato tolinaka mingi bapaster baza nakobebisa kopi na bango te nazoloba oyo ekomama oyo ezali prophétie oyo ekosalema mpe tozomona basigne nango ezosalema bapaster nga baza na problème ata na paster moko te kutu na linga bapaster mingi baza bandeko na ngai nafingaka nano nafinga paster te nakoki mpe kofinga paster te mais nalobi meme bapaster baza na baeglise baza mpe kaka bamunza bapa so nayebi si okendeko alo moloto azalaki munza kondima te mais nakotalisa oyo c'est le plan physique ya ale moloto okomona ye suki okomona dene album na ye babengi le fruit de mes lèvres okomona ndenge alataki alati mvwela lipapa bamunza nzete kingunza yango wana anoloba kaka bamambo mambo mosusu papa wana aloba lelo tomonaka na bastati na batelefone na biso ezokokesa jésus mpe azalaki ngunza babengaka mpe kuna bayebeli prophète bayebeli Seigneur et Sauveur te bayebeli Messie te parce que Messie aza moto ayeba kosilisa pa pasi ti lelo pasi ezokontinue baguerre ezokontinue même na Israël bandimaka Jésus te mais bango bakomaka ni les prophètes chez soi non même bango mo Messie mo bake moto ya prince de paix moto ayopesa kimia bango moko baza na kimia te voilà tokei sikoyo kaka na ngambo wana ndenge makambo ezoleka na mboka toyebaki ndeko moko oyo azalaki cadre monene na kati ya UDPS ezali ndeko Jean-Marc Kabonde na minute oyo tozosolanga na yo ndeko ase retrouve na boloko bamosusu balobi etat de droit ezosimba te bamosusu te ye moko asalaki siko na ndenge abongunza nini eleki na kati wana na ndenge abongunza deja na destiné mutu oyo azalaka proche na yo ye kaka atekaka ye ye kaka komaka ennemi na nature mpe ezoteya biso yango omona ennemi na yo kozala kaka pile yo parce que mutu oyo boyebani te nga neti ngai na papa Félix tokokangama ennemi na papa monene parce que toyebani te ayebini ngai te mais bango bayebanaki place peut-être fo balia boye baliaki boye te yo ozolia boye poni yo ozodunda
espèce ni bakele le donc bayebani bien yango na fo ennemi ya en plus la nzela est destinée pe ezalaka ntango mosusu pe fo kwa bosi koma na kwa chemin nzela pe ekoki kokabwana zuwa pe kosala pe jalousie pe kosala pe banzela ye ekabwana wana déjà na ntine te biso yango tokomona papa na biso pe Vital Kamerhe je m'excuse bazalaki proche na Kabila basalaki nini tokomona ndeko na biso Papi Matezolo na Mbuta de Monantseni bazalaki proche basali nini bakabwani. Donc dans la politique tout est permis et tout est possible. Le peuple tokomona pe Jean-Marc Bamoundi azongi pe asengi Fatim pardon azongi susu na IDPS to aziposte moko bokutu koleka na poste oyo azalaki. Donc ngelo bakezali ba signe oyo ezolakisa mpunza mboka ke pe ba prophétie pe ezalaki ke bato bakozala prochaine bakosala ye oyo bakoka kosala ye te. Donc tokamaka na mambote ekomendaka biso na se ya moi nyonso oyo ya sika ezalaka te. Donc politique ya mboka ya mutu ozosengaka na chef de l'état ndenge ayambaka bapaster azwa pe terre oyamba biso pe bato molimo bato bokoko toyeba pe kotya implice na biso tokoba nde balobaka na français to mettre la main sur les pattes parce que tomeka kotonga liba oyo ezali Congo parce que Congo kotambolaka te bapaster mais biso kote mosusu eza néglige toza contre te mais esalaka mwa mpasi biso toza bato bokoko fo tozala te munza desordre lelo azalaka te munza desordre ezalaka te munza aza motu oyo ya ordre okomona lelo bapaster est ce que déjà omoni secteur moko ya munza moko balakisi mutakala opesi wa sujet na lukango munza mina ya munza moko oyo balakisi na mwa na moni yango so na publier déjà comité wana na tiewa défi munza oyo ya munza lobaki azala fo munza mais lelo bato tomonaka ba vrai pasteur omona bamoka oyo ya mabe ezoprouve bino ke kuna eza nango na eloko te kuna lelo ya eloko eza te kote oyo nde epa na biso ebokoko ekote eloko ezali. Voilà tokomi na suka ya lisolo na biso na ngunza ya kiese en tout cas na émission oyo na sepeli vraiment bandeko pe balandi biso na kanisi baza ko sepela ngunza ya kiese soki ozali na likambo ya ko loba avant to silisa émission na biso pour la mokolo ya lelo. Oui, likambo kolobeza kaka muna mapangi babonso luza ya vol le 29 tuna mundani munapatiki ya 12h partout tulweni na lukala déjà prêt mundemba le 29 beno mapangi babonso munanzira Congo Lulanda kuma bamvoitulu donc na bana likani ngala bandeko bolandi biso pona moment oyo ezali première partie ya émission na biso mais tokozala na ba sujet to yakolobela mvandulu ntambulu ntyamusu ntikomusu vibululu ngibululu ndambulu ntsadulu tokozala ba sujet oyo na tokopesa awa to kolobela mo par mois ata 3 ou 4 fois bon na bolanda biso awa déjà rendez-vous na des chaînes info news 16 na Bungai télévision tozobongisa ba programme en tout cas bokozala décité bokoyeba maboko na biso babandeko bozwi biso sikoyo tolobi makambo molimo eza mamba olate te bolanda te moto aye asimbi banzete alati biloko c'est pour vous et excité mamba spiritualité to ya molimo ezali ke moto akosunga yo ozali na étape ya kolela okomi na étape ya esengo yo ndeko oyo oza na posa nkodi ya batekaka yango te mais oza na posa nkodi ya obengi biso na plus 243 81 54 53 313 yo oza na maladie ezosinga te benga biso ozali na poto oza na pasi lukanda ozwaka te olukaka porte-monnaie magique te mais du bonheur oyo tobengaka nkuta ozwaka mpona olekwako obengi biso na numero topesi okozala desite oza na motuna oyo papa journaliste peut-être abosanaki kotuna obengi biso kaka na numero oyo ezali bakotuna mene ebele obenga toza boye na ozwi biso telefone na obaye obengi biso na numero na biso tokopesa o biyano na bakestion peut-être atuni te mais ezambala suka te j'espère na kozonga susu parce que lelo ezalaki plus de contact nazalaki mpe na barendez-vous mosusu mais na kozonga mpo tozala sikoyo vraimen kimia tosala baémission baprogramme moko oyo basujet moko tona kolobela moko lelo tobondi mwa basujet ebele mais na kosepela ezala sujet moko chaque émission mpo bocomprendre oyo ezali po bandeko oyo balandi biso mbote muna makanda esimandinga babonsono ngeti mvana mbote lusala kia mbote muna kumu kia mkulu muna lendo kia tokome kasi muna lendo kia bankulu baba bankulu vo muna mungu imaza basalila ile topediaka muna mungu imaza katoti salila mumakanda beno muzimundinga zeno lukala muna yenge kia bankulu yenge muna nzutu muna sante muna bamonso lutisala matodo
ingeta. Voilà, biso pe tozo kopesa mbote na biso na papa qui est dit topesi mbote ebele papa qui est dit omoni mutadi aki essayé yo Dems Namba frère Richard Madeka bandeko na biso nyonso Zowenki abi mon ami mbote na yo ya wana tokei na bandeko nyonso ba papa Nzuzi totali kote mosusu totali bandeko na biso kemela ndeko na ngai niche na pesi mbote bato nyonso bandeko nyonso na kotanga makombo te boleli teleme ebele ya na pesi bino nyonso mbote bokontinue kolanda biso tokoya lisusu na ngunzali ya kesi tokoya na ye toyeba mpena mpo makambo mosusu nalobi na ngai te nakangi na ngai na monoko nayoki toyoki topose ka bakestion oyo bolingai topose mais bandeko botondisanga na bakestion mpo fo tozwa nano solution epate ata na biso liakese ngunza en tout cas merci liakese mbote na yo yango en tout cas misala malamu ngepediaka ngetibieka yoyo emission eshene munakumbukia bankulu lendo kia bankulu kifitikota lendo kia bankulu leto muno bakulu kaba tunya voilà lendo kia bankulu ndenge boyoki yango botikala malamu na mabota na bino tomonani mikolo ezali koya mbote. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage date,